Ah, et ça l'a bien makasi pour naïba à l'époque, to bunda, to zokana. Donc, on a pas l'année tingaï, pendant na tigala na sirno, chez biso na balabala, batutu babenga ngaya nkoi. Il a fanatique à Wera. Oui, pour Nazaki, pendant vrai fanatique à Wera, na se comporter le col à Wera. Donc là, na sepeli, toza quand même bandé. Comme conseil. Bon, vraiment pour un conseil, et l'Aurora en a reçu, bazalaki déjà moi un peu éparpillé quoi. Bon, tant que déjà maillé les ODG Fandi Basangana. Donc on a aussi un rabat décevoir bisoté. Donc on va tsapena maillé les na bango pena na boulot bazala pena ini. Ah, n'habite so fanatique ni a BCB gens ont ma bé ou bien fanatique ni a maison mère ont ma bé. Parce que photo ak ba congolais photo sangala. Musique ya musique est dans l'ango qui soldateur. Il y a musique, il y a le mot biso tout monite au CP là. En fait musique bah c'est là pour la biso, bah ça là pour la bangote. Musique est là pour la biso, là pour la bangote. Donc faut pas ça la musique pour la biso, pour biso au CP là. Donc pendant ngai idée wana esenga ma plaisir. Parce que nga pendant vivre pendant na wenge o ya kala. Donc esenga pendant plaisir moko depuis bakin. Donc et là quand ba kuté zaté. Esenga tout bien pour bango tout ba kiti motema ba sangani. Et sangani pour que ba yemba biso tozo sepela nango. Mais il faut ba yemba ka ba chanson patriotique oyo et toucher ba konzi parce que bande ko na biso na mboka bazo mona passe bango bazo mona blanke wenge génération oyo tozo beta musique lelo ozo renier eza wenge hein otala ba héritier beta musique bien eza wenge otala Fabricas otala Mundibu Ferregola bango to na eza ba wenge tukaluji bemeli alias tout ça c'est wenge donc lelo musique sur le bien eza wenge bon bato ba boti bango wana nyoso wana tant babi ki bar se réconcilier ba sala eloko mobwe eza ka ba retrouver mo ya ozon station na histoire mo ya bien ya plaisir eza le muti ya mawate nite mais ya likamuke baba ah tozonga na ma plaisir mo ba na esprit oyo ya bazaki nango kala do esprit bazaki nango kala o ba beta ba mulolo ba beti ba kine bouger ba ina ba kala ibwing ba ina ba IOA ba ina ba volume de papi masampo yango de toi nango besoin de toza te ke ya ina ki leader na ya ina ki leader to sans ki leader non toza pour ça ki leader kunate toza pour ça ya esprit ya wenge ya liboke. C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. Bonjour fidèles internautes, bienvenue sur votre émission sur la vérité, émission et la vérité en face comme d'habitude. L'autre Alibanda parce que Mikolo Poussana, tout un événement à mounene, oh biso, ba congolais, oh ba africain, oh ba te belé ba diaspora, ba c'est là pendant les 30 juin dans stade de Martyr. Donc na grand liboulou dans stade de Martyr, événement on événement à mounene. Yaro tu mis libana toi tout na bandeko. Est-ce que baza connecté, est-ce que baza branché, est-ce que ba noter rendez-vous parce que ça rendez-vous ya musique, ça fête ya musique, et ça événement ya munene oyo Amadou Diaby asangisi wenge oyo brasserie et encore sangsaté asangisi wenge oyo ba réseau asangisi wenge oyo ata président mongote après 25 ans sangsa wenge wana mais Amadou Diaby noblesse dans le sang, un grand noble asangisi wenge, c'est-à-dire yango za événement oyo
Paris. Sephora mwana hey Marc Joël mwana Matsuda mwana top exaucé na bisa mwana totambola Gare du Nord totambola Saint-Denis tokota pe Château Rouge mais esuki ate micro baladeur o micro neto bimisi yango ebimaka pamba te boyebi sola micro ebimaka na makambo ya le roi de la forêt masola micro ebimaka na makambo Fabrigaz masola micro ebimi na makambo Wenge c'est-à-dire tocha point na ndenge mabe biso ba diaspora biso ba congolais biso ba kino biso ba jeune biso ba villageois na makambo Italie événement il y a les 30 juin na kati Kinshasa na stade de Martyr ba diaspora belé sur 100% ba préparer vraiment en forme bandeko belé ba uta mikili ba ozana stade wana bandeko belé ba uta Canada ba ozana stade bandeko belé ba uta États-Unis ba ozana stade pour soutenir un clan Wenge sous na idéologie Lionel Kanté mwana yo yo afe mwana yo Jacques Kwanza daida alela Adam Bombole Jésus ava kufatika kibiso liteya semoko la muluwe Igota Nzambi Bati Mubenga Yadi Temadiso Kieme Kolo Indusa Amadou Diaby Noblicité dans le sang à travers Yende à Osansa Wenge les 30 juin et ça jour il y a indépendance Nabiso mais boy ya to sepela batu bengisi batu Angola bana Luanda to bengisi ba Brazzaville to bengisi ça makambo ba africain to bengisi bandeko tutu kutana wana na stade de match yango biso bimilelo na biso bito la Gare du Nord bandeko ba Gare du Nord yango to na kata Gare du Nord to sam sala restez connectés branchés na micro baladero to salelo bozala de cité merci beaucoup na Fire Basket Erkeli Cam merci aussi merci na Fire Basket so lingo sala vidéo ya mariage olingo bala bandeko na bala ba jour quoi olingo sala pas anniversaire olingo sala pe clip olingi louer DJ Abet le musique bien a fait sa mariage tout l'anniversaire na yo contactez biso to contact na Fire Basket azana audiovisuel azape na FB son c'est-à-dire ma DJ musique qui est événement yé mutabini ba gira marabona azana entreprise gira ba faire wana yé muta aider biso le pour tout ça la qualité pour tout ça la musala oyo merci beaucoup na Fire Basket ba ndeko bana posa milinga na mariage bona posa lumière na mariage toujours Fire Basket. Merci na Fire Basket. On est ensemble. To beta Gare du Nord, to beti Rouge, to beti Saint-Denis. On est ensemble. Restez connectés, branchés. Mais après Paris, to jouer à la province. Après Paris, to jouer à Lyon, to jouer à Grenoble, to jouer à Saint-Étienne, to jouer à la province Nyon sur la France. Partout, place Congolais bazar. To jouer tout nabino. Ben impression nabino pour la Marambo Italie Wenge. Grâce à Amadou Diaby, producteur le plus humble, noblicité dans les sangs. Bonjour. Ouais, bonjour, Mikenima. Comment se présenter dans le monde sur ce moment? Bon, merci. Nga kombo nga Kambambangi, donc toujours dans la moi na Saint-Denis, Port de Paris, quoi faire chez Papi Kanza, Moutounio Soyebi Kambambangi. Voilà. Aux Congolais, il y a Botami Wapi. Et Kino Pena, véritable Pena congolais à RDC, donc Kino Pena véritable. Voilà. Lobande ba kino à Lobara pour un événement monene les 30 juin na mboko na biso na stade de Mature et événement monene le loto e lukabino ba kino ba congolais bo pese biso impression na bino événement monene les 30 juin pour na concert monene o ba congolais nyos ba zelo ba diaspora ba zela ya bana ya Wenge 4x4 vraiment pour na marambo concert ya Wenge 4x4 vraiment toi na maman na plaisir. Il y a danger. Netinga penda Kambambangi vraiment je suis très content na idéologie oyo
wenge pena sangisi mayele ya ba quinoa pourtant on azolo ba pena bo naza quinoa te ke na uti côté morobo nazo camoufler na pena quinoa ya kisasa pena komini na pena changu pena donc toujours mabele donc vraiment pour nga pena tozo zela concert wana bon to pesika nyonso na maboka nzambe si Dieu le vemba musu pe to ba présence pe ko zala wana to bina wenga bimisa biso sum ba danso to bosana ki pour mokili pe mélanger biso moi trop donc vraiment pour nga pena vraiment plaisir à toi mais moi conseil moi reproche sur ça na ndenge bakambozo qui de visibilité za bien wenga ba sangani ba na ba trop jeune ba sangani bon wa jeune papa ba sangani est-ce que vous avez moi et l'eau comment go ba que ce soit comme conseil. Bon, vraiment pour un conseil, et l'Aurora a déjà moi un peu éparpillé quoi. Bon, tant que déjà maillé les ODG Fandi Basangana. Donc on a aussi un rabat décevoir bisoté. Donc on va pena maillé les nabango pena na boulot basala pena ini. Donc ini pena bolingo anezala quel que soit balé qui musupe ba ozala wana combiné na bango en tout cas ba vie pena na ba mista na famille en tout cas wenge bo pesa biso kande chance bo sepelisa biso quoi bo mema biso pena likolo po ba danse wana pena to bina ya wenge to le lango pena il faut to bina ngo. Voilà, merci. Bonne journée. Merci Mikeniema. Tranquille. Bonjour. Ouais, bonjour. Pourquoi s'est présenté s'il vous plaît dans votre moment? Zegeman. Zegeman. Oza Congolais ya mboka nini ya côté ni obota mi wapi? Congolais Kinshasa mwana matete. Voilà, Congolais Kinshasa mwana matete. Loba lokola mwana matete. Wenge lelo après 25 ans, ba obeta sous même podium na stade de Martyr le 30 juin. Déjà tant qu'on a un message joana eta ke kino eta ke mwana matete sala gondeng. Ah, tant que mona kinoa mwana matete lemba partout. Ça allait bien talara fondé massé là. Je n'avais pas allé makaba boulot là non c'est bon agi. Parce que tout le monde a vraiment ça là bien. Normalement là on t'a jibé. Mais comment on a fondé na président les makaba tokos. Na bino neti bata jibé zo déranger na bino ezo déranger binoté et tant que ba fan ya BCBG comment on a sous encore jibé na wera même podium. Pour l'anga ego déranger ngata. Et là bon ma biso ba congolais trop za ngona ti. Biso to za ba joba ba talent ba vie ba talent mais ba mona soto sangani fo. Un jour peso to monde par exemple faire na fali. Et ça bien. To moni jibe na wera ba sangani. Et ça là bien. Surtout wenge la patrimoine, tala ba kassave nde ba sangana ka et tout. Le to mona jibe ba obeta ba merci bango nyonso wana bena. Moteke biso ba toto kenda to kota ba fekine na bango biso to se retrouver. Obeta mo le mabandulu ora wana kaka. Et ça fait bien quoi. Biso beto mona ba sangani ba beti Bercy net kassave ezaki ba beti Zénith nde kassave ezalaki ba beti Olympia. Oyo ke sa musana ki ba su ba sangani. Ya boula bien. Voilà. Merci. On a idée au PC, bah ça la net ba kassave. Ouais. Ya boula bien. Ya boula bien. Na Congo bando sara bongo ezai écoute. Bando sangana et tout. Le wenge iko perdre iko bungara bo été au mona ba vie wana ba Blaise Boula ba vie na biso wana. Ngabna le lagi en fort. Ton na mona le lagi en fort. Mais message rose anet ni soit conseil na bino surtout ba fanatique BCBG ba zongo na boule ndenge ozwe nango quand même. Ah, na habité so fanatique ni à BCBG ozongo mabe ou be fanatique ni à maison mère ozongo mabe parce que photo ak ba congolais photo sangala. Musique ya musique eza nango ki soldat ya. Ya musique eza elo mo biso to moni to CP là. En fait musique ba ça lango pour la biso ba ça lango pour la bango. Musique eza pour na biso eza pour na bango donc faut ba ça la musique pour na biso pour biso to CP là. Oda ba lia ki la ba lia ba la mais faut ba ninga pe ba se retrouver ba za na bango. Ndetu muta muta BCBG muta maison mère muta vieux Blaise Boula muta tata au mona ma bête.
jour wana ton limite on dirait différence c'est ça entre ba fanatique JB na Wera na Blaise Bula na vena biso Tata Dof Dominguez na ba Masebe to kotanga ba komunyo soté on dirait ba tunyo fo za na bino kana esengo parce que le jour on était obiso bata fali to rozala je m'excuse obiso bata Wera to rozala bo obiso bata JB to rozala bo bata makaba ba rozala non on dirait jour ya bolingo parce que ça fait longtemps bata bundi pour makambango ba famille kabwani mais jour on est jour au 5 ba fanatique en général dès tu bata JB na Wera bata souta bata JB na Wera bata souté bata tikala ba fan pour moi c'est le cas ka les sila na ngo donc tikala ngora batu balinga ndule o bata fali bata nani a mamakala tikala batu balinga ndule ba mourir à bonne musique donc ndio tu vas mourir à bonne musique lelo bata wenge basangani biso la play pour na biso kepe parler on la type bien aux UPMR memi o abota mai par exemple awa à mon pe gande biso à l'époque en tobina na kini et à play it au mot on dit salut biso c'est un plaisir bonne journée ko se présenter na ba ndeko tu ba ndo à ce moment ouais ezaka kenga ya ade Jogo oboyo kaka Adel Jogo Bagou Danze ancienne joueuse de l'équipe nationale Nabino à Congo. Donc congolais format congolaise makila. Voilà. Lelo le recette malibanda to Gabino ba congolais na ba congolaise. Ezali solo ya Wenge. Li solo ya Wenge après 25 ans. Il y a séparation à Wenge, mais lelo grâce à Mutumoko andimi asangisa Wenge en général pour être à concert na kati ya stade de mature le 30 juin rendez-vous à noter biso tout aux na stade on a pour soutenir Wenge et ça là yo ndenge nini état congolaise déjà za congolaise a commune botami wapi bon ngana pena mwana changu njili pena ya makila don njili pena don njilwa pena na botami na njili na kol na njili aux anjiloise déjà l'histoire ya Wenge ça là yo ndenge tongo ah ça là ngai bien makasi pona yeba à l'époque to bunda to zokana. Donc on a parlé net ngai pena na tikala na surnom chez biso na balabala batutu babenga ngai ankoi. Yo fanatique à Wera. Oui, pona zaki pena vrai fanatique à Wera na no se comporter loko la Wera. Donc là na sepeli toza quand même bande konde basangani. En tout cas na bato ba mitema malamu. O balingaka nzambe na se esika bazali et sali bango bien pour balobi unité fait la force. Mais lelo au copé sa idée to message nous allons pour na rassemblement ya ba grande zokwana yobi ozaki fanatique à Weranson mais lelo na stade de mature to sangana ba fanatique à Jibem Piana to sangana ba fanatique à Blaise Bula to sangana ba fanatique à Dof Dominguez Tata lelo oza na message ou conseil bon conseil kana opesa ba vie na biso et eza mabetende ba sangani bongo po et pesi na biso nyonso esengo et ba continuer bongo. La musique n'a pas été liboso. Comment on sait Sony, bah ivoirien musique n'a bango et avance par rapport à biso. Bekolo misusu, bah musique n'a bango et avance bah nigérien. Bon, et comment on sait Sony? Pourquoi pour bango bah sangana ya ngwana moni bah comment la force wana? Pona ngai bazalaka bongo polémique batika ba continuer ne bazali. Donc bon moko wana ya ngomne mtepe sa bango force. Mais biso tout ebi ke mutu na mutaza na orchestre naï mais ko sangana et ça la bien bana mona ti ba otala yo est-ce que oko se présenter en tout cas merci à trop pour nabino banakin na se plaît à to ndenge ba zwinga pe bon remerciement pe na chaîne oyo ba yambika na moment na ndeto so na moment yo na pesi no mbote ngai nde Gilles Kagrave boyoka quand même na banzembo pa ya JB pa ya Shaingenge Koko na mote mana kufa moite pona ngai Gilles Kagrave do ngai yo a personne. Oh Gilles Kagrave. Mutoba banga kala do vena biso senado na changu. Déjà Gilles Kagrave. Wera son ya yo pe ngona ko bossa na ranité ko bossa na JB Kagrave yo a personne. Zera longola. Ngai yo na petit Milor ça c'est là que nga autotika ngai Milor ça va amener pe na kimia. Merci Ngiama na leli trop idéologie on ndenge ba ko zonga mais na kana ndo to so na bango mbota trop na kin bona mbota la mouvement na ya Wenge musica donc ensemble ya kala surtout. Ah Gilles Kagrave garçon de disques tokobingo papa de disques siko parce que mukolo fa basket papi Gilles Kagrave oboyoka ba yemba pa Gilles Kibens. Oh baba JB pena yemba Weranson na yemba do ba baby solo baby douce baby idéologie à Wenge ba vo ba ne ba cerveau monter ma musique à Wenge parce que ve tom to ko to regarder les Gilles Kagrave ve ba puto belé mais ve kin komini en tout cas kin na mo na lemba toujours
donc face à face à Igo Tanzambi. Donc na pesi donc merci à trop nazo zana nazo mo question mususu pona ba koloba ndeto zali na leli bona na penda chaîne oyo bon nyoso bomona ya vérité nango ke bima awa oh ya pe sur la vérité. Soleil vêtement ba yako na solo ba déjà te sina no bi déjà Gilles cas grave mais l'histoire ça mon compte Gilles cas grave au sodou Gilles cas grave au stone mais le l'histoire ça qui wenge le ba sangana après 25 ans il y a séparation wenge ba guerre ba famille kabona mais grâce à mutu moko Amadou Jabir asangisi bango pour un événement monene oh l'homme le plus humble du monde Amadou Djabi noblesse dans le sang et noble Amadou Djabi a sangisi wenge et ça qui on dit tant du solo tant on hindu sawana et tant que vraiment na wenge pour bino musala wenge merci na ko répondre vraiment na pour tout mingi ba ebiete na bana nous vérité na wenge musique na ba toujours oyo ba ça assemble donc il abanda ko betsa bango ndule ya leloté et puis azali Congolais pendant 100%, mais bon la d'origine wante bozo ba bota mikuna. Ati naissance na ezali kuna la zairwa. Amadou Djabi. Ye wana siko na solo ba vérité ya vérité. Donc ça ko wenge ba yoka ki ba sangani ba yebi pour aza idéologie ya mboka na ya kin, c'était kinois 100%. Donc on continue rien et puis ça va pas ça tout mais ba kenga za grave. Donc na aussi na pena bango aza zet. Amadou Djabi abani pe ko produit wenge mokala. Ensemble ba bazana ka rassemble. Donc ça ya leloté. Na personne que tu m'as dit Zali, merci de pas protéger yo toujours le projet Zanango. Voilà, mais moi idée moi conseil ni Europe ça na bana mai na yo jibim pe na Weranson, na ba fanatique ya Wenge BCBG, na ba fanatique ya Wenge maison mère. Bon, merci à toi. Na personne de besoin de kucha nimbo teska Zali kalata ko ya si la benga ke bozo ki nga déjà ko ya. Bon, na personne jibim pe na mbote Ngiama Papa Noël vana na ngwende na yo Marie-Paul, yo pe susu na émission kaka na zolela. Merci oyebi kaka. Comment ça s'appelle? Ma belle mamete. Comment ça s'appelle parité? Parigo. Comment ça s'appelle qui n'a été Djibal. Donc na pe susu Adolphe Dominguez. Comment ça s'appelle? Bonjour André Bozaki. Marcela na répété na yo Besboula. To zakasana yo to ingénieur. Ya yo ngona. Ingénieur Selebou. C'est le bout, il y a un comment on na sepel na personne merci à toi et na sénado yo pesusu na qui est là ko sala qui est émission tout na sepel ya trop donc pendant ngai idée wana esenga ma plaisir parce que nga na vivre pendant na wenge o ya kala donc esenga penza plaisir moko depuis bakin donc et là ko ba ko tesate et c'est tout bien pour ba tout ba kiti motema ba sangani. Mais le 30 juin, vous appelez qui recoute bien que ça c'est la mystique en fourmite. Bah mon pena, gampote gilae. La mystique en fourmi le 30 juin, vous avez qui nabiso. Nazala kuna trop, nazala nomboka na trop, ya trop. Donc to rozala parce que mouvement écoute ça sentiment trop. Je pense ça toujours politique na bango pena donc qui ba 5 doigts et belé. Merci Manzama continuer ozala kaka. Vana na omeko ki para biloba lo baba tuté za ndengwana. Donc via muteza ndengwana. Donc na kozanga te na kozala wana. Na kozala wana. Merci. Merci à toi. Donc, il n'a pas de caméraman, bon théâtre. Fire Basket FB Son. Il y a ça là-bas, mariage, dans une entreprise audiovisuelle, il y a réalisé une interview, micro balader en fait. Merci, na s'appelle Naya trop, donc tu reçois la peine. Bon, tu vas éviter ce qui. Ma clip, ma fête, ma mariage, vidéo, tout. Non, mais tu as dit DJ, ma fête, ça a dispo. Oui, il y a un habit, tu as un habit, Kalaming, tu as sous bord, il y a. Ya mutuanga ya la musique nani Gloria Boulukutu et ça maintenant Orléans ça les alliés Albert Camille na Claude au-delà donc les alliés projet vraiment ils attendent que tout projet va confirmer de ça les alliés Albert Camille Kitoko confrère bonne journée merci à vous Sinaleli en tout cas bon continuer bon ça va te belé pour na biloko boy et fana tala ba to ça ba bon boy donc va dans ba bogar merci Kulutu. Oh, c'est présenté dans votre monde, on a ça, c'est bon, le P Macron, donc, sango oto yoki ke wenge et sangani pour que ba yemba, biso tozo sepela nango. Mais il faut ba yemba ka ba chanson patriotique, oyo et touché ba konzi, parce que bande kona biso na mboka, bazo mona passe. Bango ba ko se retrouver mes peuples. Faut peuple. On les a conseillé aux OPSA. Oui.
faut peuple va se retrouver dans la musique. Si vous avez un concert les 30 juillet. Les 30 juillet. Les 30 juin, je m'excuse. Les 30 juin, un concert. Conseil ni européen, ça te reproche européen, c'est un groupe Wengi 4x4 en général. Non, mais conseil ni Togo Loba. Faut pas bazala ba hypocrite. Hein, bazala na bo lingo oyo et tindi bango basangana ba yemba, mais surtout tozoko marteler les chansons patriotiques. Oyo ko bouger ba konzi pour que ba konzi basala et loko yamalamu pona peuple parce que peuple azomona passe. Ba konzi bango bazo se retrouver. Ozomona biso atozana poto bazo sunga biso biloko ya kolia mes peuples. Hein? Donc kaka ni wana tokoko loba. Voilà, merci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour, bonjour, bonjour. On a eu Sabino soto totambola, on a eu Sabino to tambola. On a eu to bandana gana, to kende sedni to ya rouge, soto na rouge, il faut les kawa. Ah, bon mon restaurant Butalombi, mon colo restaurant yo to yeko joie parce que so ko château so ko moni te yelo le kiti. To yeko le ma motali musique, yo da moto musique ya depuis. Le lo Wenge sangani Butalombi. Et ça le on est en monaki que Wenge rebête encore une fois na stade de martyr, bangoni sont ensemble. Ça la yonde. En tout cas, Moutoutou, un Congolais tout. Au moni, Wenge wana na musique à Congo, basali histoire na musique à Congo. Au moni na musique à Congo, tu es ok jazz, après Africa Fiesta, après tout le monde a Zaiko, Viva Eko Bima, quartier la Bimi. Mais et l'autre Wenga c'est na Congo, a construire une base on a que Wenge génération oh tout bête musique lelo, aux origines ils a Wenge, hein? Autant la héritier bête musique bien ils a Wenge. Autant la Fabricas, autant la Mundibu, Ferregola, bango tout ça ba Wenge, tout Kaluji, Emeli alias. Tout ça c'est Wenge, donc les musiques sont bien ça Wenge. Bon, bateau ba boti bango wana nyosuana. Tant babi qui va se réconcilier, bah ça les logos moboué. Et ça va retrouver moi il y a autant de choses histoire moi il y a bien il y a plaisir. Et ça les mouti ya mawate nité mais il y a les comme que baba ah tout ça on a ma plaisir mon boye. Oh bah tu vas cela pendant ba 30 ans, ba 40 ans il y a esengo. Vraiment nga pona nga na féliciter bango ne ba ça ba idée wana ba zonga ba beta pa podium mon boye. Na nek ba kolli wana après ba na bango ba so ba accompagner bango vraiment mais pour la Wenge pena na sepeli. Mais est-ce que vous savez que nini bazana concert à mon événement et ça les 30 juin dans le stade de Mature vous savez que na bango ni jour on a basala nini tant que diaspora tant que citoyen tant que congolais na lingi ba betela biso Wenge le bazona nous qui were ranson bache kotoyo kijibe mpiana bache kotoyo bacha Adolphe bachina kotoyo bachina babeta so Wenge wana o Wenge wana o plateau mona ke mukulu de la forêt Adolphe tout mona Wenge wana moni Wenge wana tout la besoin ba Wenge wana ça pense que le baké na Wenge ki lelo eza mobulu to mona ngote ba ki ni na Wenge biso 5 bango Wenge wana de le bazo ya ba podium ba bili ba so Wenge wana poto mona plaque ah mukulu pena ye pena telemi na micro nenga zalaka na Wenge wana wera temi na nenga zalaka na Wenge wana to moni bango to ba dof ne ba temi na Wenge na moni ba ko beta pena Wenge wana parce que ba ki Congo lelo ndeza wana bango ba na musique pinda ya Congo na likilelo eza ba Wenge o bazo kota mbongo na Congo na ba jeune congolais tout ça eza ba Wenge do ba beta pena Wenge. Voilà, merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, merci fidèle internaute. Bomonine, to sali musala pour l'accès bandegoni baza motivé pour le grand projet ya Wenge. Bandego baza trop motivé bino bomoni ndenge bandego ba répondre biso pour na mituna na biso otozali na pour na makambo itali Wenge musique BCBG ndenge makanisi oyo Amadou Diaby asali pour na osangisa grande zogo ya Wenge toza a sikoto suisi na gare du Nord, place toza la gare du Nord, toza clôturer, mais faut clôturer des alara. Merci na Chancel Mbemba de Midier, Gedor Kang International, et puis Douve Moeni, Venebiso Yagi Baina colonisateur de la SAP, Jimmy Chimanga porte de la chapelle et Ventumba, Flavie Panda, je suis de cœur avec vous, grand frère. Flavie Panda, merci aussi na Fire Basket, merci de retour à connecter, branché, merci na Kelly Tsumbu, OGEPS Paris, merci de partager, de soutenir Bisso, de s'abonner à Sola Vérité chez Nabino, pour vous avoir news na temps réel. Merci de retour Bazaki na Bisso, dès les débuts na Souka, tout le monde congolais, moko toko soigner ma musique vite fait clôturer naé. Bonsoir Ndego. Bonsoir. Bonne santé. Kitoko Mike.
Lelo wenge sangani, lelo wenge sangani to na gare du Nord, to na mboka ba Nord, to kutu na gare du Nord. Lelo wenge sangani. Message to parole nous allons pour la wenge. En tout cas pour nous plaisir. Ezaki vision ya biso nyonso banda kala. Biso so vision biso ça que un jour équipe wana écoute les sous pour notre histoire na biso. Donc biso so bête histoire ya wenge ya ngone to bête la yo. Pour ya OK jazz ya Afriza en tout cas biso to zala raté. Ya wenge biso to bête la yo. Est-ce que lelo wenge sangani ezaki vision na bino? Mutasangisi wenge sangana bongo eza Amadou Diaby aza la noblesse dans le sang, aza la noblicité dans les sang de sangisi wenge. Okolo bani pona idée na po ba brasserie ba ko sangisa ngote ba compagnie ba ko sala ngote be ya salion. Mais pona ngana kolo ba boye. Elo ngana kolo ba pona bango ezaka ke bon. Baza toujours fort, ba longola ba esprit na bango ke oya ye na kibina dama. Oya na le roi de la forêt, oya na ki ingénieur Blaise, oya na kitata mo beach non. Ba na esprit oyo ya bazaki nango kala. Donc esprit oya nango kala o ba beta ba mulolo, ba beti ba kine bouger, ba na ba kala wing, ba na ba IOA, ba na ba volib de papi masampo. Yango de to nango besoin. De to za te ke ya na ki leader na ya na ki leader to sans ki leader non, to za pour ça ki leader kunate. To za pour ça ya esprit ya wenge ya liboke ndé zalaki mbala liboso. Et en plus babo sanate ba petit na bango. O ba pouye bango dire ya carrière na bango. Merci. Voilà. Soy conseil ça soy reproche na ba fanatique to na ba leader na biso. En tout cas bango ba mikolo, baza mikolo donc na groupe bango conseil té. Mais en tant que petit moi na mkiabeta pe mbunda ba kolo pe ba binaka. Donc balanda maloba batute, ba yoka de gauche à droite té, ba ko sa vision na bango tina suka, ba c'est plus ça peuple congolais. Merci. Merci de retour bolanda biso so lingo sala clip. Olingo sala mariage, pe sa confiance na FB son, eza boîte ya munene pour la réalisation ya clip, ya ba mariage, même chose dans la poste à DJ. Abetolo musique na fête, ba DJ waza DJ Lutonando, DJ Ken, ba betara musique bien, au contacter biso, te présenter yo na maison ya munene o etali marama musique, etali marama audiovisuel FP son. Merci pour tout Fire Basket. Nengo se déranger, se déplacer pour te réaliser image, c'est grâce à vous Fire Basket. On est ensemble. Ça roule.